Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Qui est l'équipe partout? KNB. Kinshasa Nabiso. Qui est l'équipe partout? Qui ça est l'équipe partout? Mais comment les abîmes? Pardon. Jima c'est la yolo karatarate. Et on a bien yo. Ah, Jima mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce qu'on a déjà zappé? Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé ce putain de check au Vandi. Mbote Wakino ape bienvenue na numéro na bino ya sika ya magazine Ogolinga Kamini KNB Kinshasa na biso. Constat moko esalami na ba organisation mingi surtout na ba école to na ba consort notion ya premier secours ezalaka te surtout na ba cas ya ba maladie to na ba crise ya brisque. Ça est l'équipe partout le lot magazine Abino et qui na commune ya Bandalungwa pour le kosolola na bakinoa ba biso soki le lot bovandi ensemble na bandinga et que moko na bino asali arrêt cardiaque topé à quoi asali crise moko. La première de choses il faut que ça les anine boka ndenge bakinoa ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Likanisi na ngai ezali lorsqu'une personne a connaître arrêt cardiaque to asali crise, la première des choses il faudra d'abord éviter qu'entourer par la masse. Il faudra créer d'abord un clivage favorable pour permettre que l'oxygène est là pour être oyo akweyi to à connaître un arrêt cardiaque à ebanako kozon. Si aussi y a moyen, il faut que l'ongolaye ba bouton, que fongole ba bouton, ce cas à moi si ce moyen peut aller à ta fongole soutien pour permettre à transpirer ma lame. Et puis s'il s'agit de faire un médical massage cardiaque et qu'on permettre un peu mutu à la l'aise. Bon qui va qui nous ande ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB mais biso to ko bagisa juste ceux qui bovani ensemble na bato et que moko na bino asali arrêt cardiaque to pe asali crise moko. La première de choses ya ko ça les ali faut pas ko luka ko étouffer bo encercler parce que ceux qui vont encercler na mulungi en tout cas na étouffement wana et ko permettre à respirer bien. S'il faut et ko la nécessaire faut que longola lamba ceux qui pe ba o bozali na bango tout autour moko akoki peut-être ko yeba ndenge basala ka massage cardiaque mais qui peut ko sala massage cardiaque pour que le temps ambulance ya topé quoi rouge ya ko sauver en tout cas et ko zala vraiment malamu topé yango pe ko ki ko bikisa e pe ça est vu moi eloko ki obino bo sala ki wana intervention na bino et ko ki ko pe ça est vu donc il faut ko éviter ko entourer ceux qui muta sali arrêt cardiaque bon entourer en tout cas et ko zala vraiment malamu te Kinshasa et l'équipe partout. KNB esali constat moko batu mingi na Kinshasa bazalaka na bizaleli soki bake matanga bakoluka bamela masanga olie ya kokonsole mutu oyo akufi. Kinshasa l'équipe partout magazine KNB toza na commune à Bandal pour to meka mpe ko sola na bakino ba biso comportement oyo batu mingi bazalaka nango soki ake matanga surtout jour ya enterrement azozela que na suka soki batu bauti cimetière baya ko mela masanga. Donc il y a matanga pour na suka yebi ke ba okende na baba omela masanga et puis batu o ba kufeli famille baza éprouver au moins mutu o bango balandi arozala beaucoup plus déranger yebi ke batu ba rolandanga il faut na bimisa mbongo na dépenser pour batu ba mela to tuna soki ezaleli wana elinga kolakisa nini to eza obligatoire kaka soki mutu na matanga il faut amela. En fait c'est normal c'est-à-dire que mutu ya kufeli batu bazoya il faut basungaye parce d'abord ça affecté liwa ba bongisaka yango te ça devient comme ça imprévisible bato ba faut pas la compassion c'est-à-dire la compassion ba ko sungaye même sur le plan financier matériel to mona ki bantango akala bato bande ko sala ni ba yena biloko ba yena ba mbongo ko sunga ko se préparer. Ce n'est pas que ceux qui matanga zalim bino boya bo banda koliano ça c'est pas normal.
kale ya ibi bemboke oke longola muninga mawa ya lele koma oke matanga muninga melisi ote pone mesinga te boye na boye komo kotonga muninga ti ebemba oku na mona kotina te na tinda nga na kende ezala bongo akamwa bango baose ya masanga basutukela masanga loko angala kosutukela masanga te pona prix ya masanga place matanga ya place okabola mawa bango komisa loko feti baye babu balati ndeni baosa sa loko feti esika mawa pour que mela yango bakomosa bolandi ndenge bakino ba expliquer na micro ya KNB. Alors conseil européen ça na bino nyonso bakino boza na comportement wana soko ke matanga bato zozela na suka bake komeliso masanga eza dinte au contraire ezalaka ke mutu oya kufeli mutu bino bolandi bino nde bokoyi kozwa kutu mbongo bosangisi bopesi po consoler quand même ba dépense à sala kitam su pas defa ki banyonga bato afuta mais bino ton bozo ya lisusu na idée ya komelela ye masanga bolangwa soki amelisi bino to bokomio ebembe ane za kitoko te en tout cas bembe pa kitoko etikala rozala te ebembe zaka ya pasi ya mawa so boza na comportement na botika matanga bayaka nde pona ko consoler baninga Kinshasa et l'équipe partout. To koma komona na Kinshasa batu ebele bakoma na hypocrisie ya basango ya liwa ya batu pe soki olandeli ye bien na mutu wana batikala na bango kosola te koyoka ba détail na élément lisusu na terrain mpona kosolola na ba phénomène ezalaka ke bato ntango toza envie komona bato baza baennemi juré oyo mpena bango baloba tokotikala koloba na te ti liwa mais akokambo ezalaka entre les deux oyo baza baennemi soki moko akufi omona mosusu akosinquiete makasi azoluka mpe aya kolela toyebi te eza hypocrisie to eza koseka moninga oyo bozalaki nde yeba ennemi parce que ntango azalaki envie botikala koyokana te mais ntango akufi pourquoi est ce que bato wana bayaka mpona kokabola mawa toyebi te totunano bakina barépondre na micro ya KNB ndenge balobaka ke vraiment même si toza na problème na mutu tozolobana te soki nayoki ke akufi vraiment tant que mawa ezali dans quel sens po il fallait na koma esika wana pokoko na biso balobaka ete tokoswana na bomoi me na liwa te na liwa mutu nyonso oyo ayebi ke liwa ezali destin ya mutu nyonso atako bozalaki baennemi soki oapprendre ke ennemi na yo akufi okokende kaka po ete ezali lokola réconciliation tacite na ndenge ya bukoko na biso culture na biso bakongole esengaka ke soki moto akufi il faut okoma kaka wana olakisa ke oyo toswanelaki na yo ezalaki makambo ya mokili mais côté okei ngai na yo toza na yo problème te bolandi réaction ya bakino na micro ya KNB. Alors conseil topesa na bato nyonso eza kaka ke soki boza baennemi na mutu dès que boza envie luka bobongisa ata ya salaki yo mabe ata yo posalaki ye mabe ekoboma nango yo te soko ke osengi moninga pardon bino tobongisa bosi réconcilier mais ya mabe makasi eza ke ntango moko akufi okomi koya kolela bato mosusu nde bamonaka ke oye kotiola ebembe parce que ntango bozalaki envie botikala ekolobana te bozalaki baennemi oyo akoki koleka jamais nzela oyo moninga mosusu akoki koleka donc totika hypocrisie toluka tobongisa ntango toza envie parce que liwa motu moko tekami yebaka ke na kufi Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Nabino eluki basoki bakino bazalaka na habitude to pe confiance ya kosomba biloko na internet. Kinshasa et l'équipe partout le lot toza na commune ya Bandalungwa pona kozwa bavia bakino bayebisa biso soki culture ya kosala ba vente to ba achat en ligne ici ekoti parce que na poto ezalaka nango déjà est-ce que na Kinshasa batu si ba cultiver déjà l'habitude wana ya kosomba pe est-ce que basala ka confiance na batu oyo ba moniter même osala ba vente en ligne ezala ngo avantageux mais mususu omona boye na oyeba te na kobenga nini mpona sala nini na otinda mbongo nanga epa nani est-ce que marchandise wana okomela nga na maboko na okokende place na futi mbongo nazwi eloko na nga au lieu ya que nazelaka natindaka mbongo tu vois c'est un peu ça oui ekokozala nango bien mais un peu plus de transparence ça fait du bien genre bazala ils a boutique en ligne mais peut-être baza na boutique na bango plus près
na ko kende na fouti chez des gens sûrs ba s'engage à capé na bato moko ya sûr oh na ko kende facilement na fouti mbongo nanga et puis j'ai ma marchandise. Non personnellement nga moko na yelanga vraiment hein. Mais il y a des fois nous lisons ça sur internet, sur Facebook, toujours on a cadre de modernité et de développement beaucoup. Si vraiment réellement mais ça il faut maintenant que les gens soient sérieux pour que cela peut passer. Il y a des fois peut-être Moutako ça leur sentimentalement il reçoit l'information en demi, mais on arrive sur le terrain, il n'a même pas l'argent. Un moment, il va ventiler, comme Belé na Kinshasa qui fait des choses à théâtre. Mais des hommes sérieux, c'est quelque chose de très capital. Pour ce les temps, on rose à l'ambongo déplacé, tu peux trouver en biscade, mais tu es à la maison, tu achètes ça. Et aussi, ça demande sur le premier prix. Il faut prix, et ça a vraiment prix raisonnable. En plus, c'est là qu'on a aussi qualité, qualité bien. Si c'est appréciable, ça peut passer. Bolandi ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango biso na kalmbe toko pesa ka bakino boye bak n'importe déjà na mikili mususu ezala nango elo mo ya facilité ko fana ndako za nzala obengi na restaurant ba elo biloko pe petit à petit ekomi kokota ba boutique en ligne eza vraiment avantageux mais toko senga mingi na bato baza ko tenir ba compte wana bosa la promotion parce que culture wana et continue nte pa bakinois Kinshasa eleki partout. Rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo kana na masano ya lelo kule mbombo joueur ya ASB Club alobeli secret ya performance na ye fort na sali ba travail personnel nga yango moni rendement pe na minute za dans les bons secret nga yango na za travail bale ya musique ezaki na ndo travail na ngale msusu ezaki na moi elo moi ndo déranger na tête yango moni ya msusu ezali bon mais to mambonyo sur 6 yango dans les bons toujours ezali ka moi temps pose ezali na zo moi temps pe na vandaki moi koto na utaki na zi moi des autres de salamaki na zo temps na vandaki pour na zo sa forme na ngesenga ke faire travail plus ezo moi temps yango moni siko na part na ngamoko na joueur so na koti na terrain fona ça le plus mieux que pour match na ngana betango bien ba supporter ba sepela na marquer pe ba bi pour musana nga avance ça bien match ya Mazembe ya ba match nyonso ne ba match nyonso ezalaka ba les ara moko to betaka na bi ke eleka bien na bi ke za derby mais so po biozo ngo cha ba concentration belé mabe ezalaka ba match nyonso ndezalaka eleka ngo bien na yebisa ba supporter na biso nyonso ba ya soutenir équipe na bango mercredi jour match ya Mazembe pour za derby atape na temps pe baro banda pe prier pour na club na bango to zo pe victoire eza bien makasi on a resenga pe na soutien na bango pe motiver biso na terrain vraiment constat moko esalami na cultura pays via Félix Oazé quoi après départ ya ba Jos Diena génération oyo eya ezalaka vraiment rare na télévision yango lelo Karsini Luzubu apesi ba raison na les autres qui bien, ils se portaient à merveille. Ils ont mon rabin mon film, ils ont bêta car na domaine nyonso. Et puis santé ça va. Dès qu'à moni malgré moi santé tungisaki mais nzamba sali grâce maintenant ça va. On est là. C'est normal balo babongo. Eza neti ngai Karsini Luzubu si on me connaît aujourd'hui, je passe na banzela quand je passe tout le monde Luzubu boni, Luzubu félicitations, Luzubu tolandaki vocal anini parce que on a trop média. Mais sur le talisiko toza ebele. Tant que vous ebele wana, bazo mon même sous 2 ou 3 personnes de ba s'affiche à l'écran. C'est normal, faut battre balo babongo. Donc là on transmettre message na bureau pour ba msusu ba le karaté wana ba le karapo. Les AP parmi ba critiques les arabiens remarques les a bien donc les a valable tokobo yangote. Nga elo sala kenaza lelo Karsini Luzubu eza par rapport à média eza tokutaki ba vete ba master rectifier muke ba master tokutaki ba master nga na kuta ba Jos na pesi mbote number 1 na pesi mbote tokutaki gabana na kuta ete malgré na kuta ete na pesi mbote masango tokutaka bango na grand frère na propre vraiment ya onoka panga ya mumbala tokutaka bango mais non tant bango baye kokende na fulu tant bake fulu biso to beti
vous comprenez. Tant que fulu balongo cultura, tant balongo cultura ba ke fulu, biso to beta que demande le peuple. Au moni Eclipse a boka kité, mtelbo malia na fulu, donc ba ke no lia na fulu ndé. Ba to ba ke no lia na fulu, donc c'est ça. Maintenant tant que biso to beti que demande le peuple. Na habité tel album on a recoute album fo mutu ebimi. Fo mutu ebimi ngana côté orchestre. Donc concert on va voyager déjà tant on a côté on va voyager ba matadi bani na comment déjà voyager. Et maintenant quand ils sont partis, tu as bêta que demande le peuple. Na habité tel album a fo mutu na que demande le peuple am album ali na fo. Na habité nini na succès ko le kamninga. Donc c'est pour l'album ça la succès ça la gaz au saranate donc par rapport au une énergie sika tant to bête Alex Fumuti la chèvre de Monsieur Segué Kangi lisusu de la énergie au biso to yaki nango au pays baxa qui un plus dans orchestre et puis c'est ça quoi. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Artiste et comédien Jerry Matondo a lobeli carrière na EP pièce oyo ya sikazo binisa déjà na marché. Kinshasa et l'équipe partout, Lilo Magazine Abino et Kokutana. Na Jerry Matondo, artiste comédien, a bêté la biso parcours na et puis a ebisa biso elo on est motivé pour na asa la groupe théâtrale na emoko. Na zanga papate na leka na formation mais kubimande ba misanga te ngamo na misali Jerry. Na leki na groupe mo ya vini ya quartier avenir venanga bongi et puis na leka na culture théâtre venanga Ali Mampuya. Dans le groupe Léopard, il y a président Papson. Dans l'équipe, les artistes, Namaik la Duchesse. Dans les cas, on a travaillé dans la fête de l'amour, il y a président Duche Kapaka. Dans les cas, en Afrique, c'est-à-dire qu'il fait un rock dans les cas. Et puis les stars de Jerry. Relation bien, dans tout dans les cas, relation bien. Dans mon équipe, il y a la groupe parce que j'avais mes idées, au lème sur la groupe et pour mettre un gars à s'exprimer. Ndé na mona ki naza na groupe na ngamoko o na créer ba idée na ngamoko ba style na ngamoko ba jeu na ngamoko ndé ça que na sala groupe lelo les stars de Jerry. Le 25 mai et ça 3 ans puis ngamoko le 24 juillet na koksa 11 ans carrière na depuis na banama boké. Ah ouais. Parce que ça la groupe c'est facile comme bonjour mais comme la groupe c'est difficile comme toi ça bilanga. Na sala groupe na ngamena travailler en Afrique avec na ngabodo. Vraiment il y a pas konzanga pe. Donc ezaki oh les quatre parce que mon artiste nous sont même des basaboy et na muswana azama idée na ye tem sur la groupe na tout fait ya moninga na ceux qui filment eux ici sortait un peu si artiste na chance bacha ba idée na bango au moins il y a 4 épisodes peut faciliter bango non sur bacha ba idée donc ezaki o ara idée na ye style de linga na pesi bango on saka scénario idée ayo casting yom to sala on a idée ayi na mona commis et puis tournant le kina TV donc c'est pas ça moto na revana ça la tête le rôle aye ça fait nanga Gianni Napo quand Gianni Napo ba jouer ba on balé ba ça na bomba 9 yang et ben no kota ah ba tu vas jouer ba neni mais ce que idole nanga moto na revana na vite le para mboka biso na ba bon na ba grand tout le monde n'est pas grand mais violent ça bon ça grand bon de wana mona wana do il y a le raba l'homme na biso moto na revana comme le roi neti yewana moi je fais tout parce que ba tout ça ba que non nga sala maboke te nga sala cinéma
mais sur ça va tout qui m'a bloqué les cinéma na passe mon théâtre est na salle c'est pas les leur amquete est na salle boy bah toi c'est plein yo mais tu vois mon biso na série des fois cameraman la bino coupé la monteur a bongi si peu et l'équipe apprécié mais na salle théâtre bah toi boy ma bloqué bah quand on s'en ma bloqué ça passe blague était moi je fais tout je fais ma bloqué le théâtre ça l'appelle série télévisée mais ça dans cinéma dans ça donc moi on a polyvalent dans aussi là il y a une signature au sur la bande sortir il y a on continuer et bah toi consommer sortir et ça sous quand film dans sous quand film bah il y a quoi dans groupe parce que na pe ça va conseiller bien bah ça sonité côté dans la film là na bana bango bah ça sonité bata la film là na ba parents na bango ba linga ba jouer dans les stars de chéri dans la série recrutement bah tout le monde travailler les stars de chéri bien à 089 613 19 19 089 613 19 19 quand qui est l'équipe partout musala isama kitoko makasi c'est-à-dire que honorable ngana bien honorable ça n'engage que ngai c'est moi chéri Matunda l'artiste honorable Jimmy Mokende merci papa continue comme ça dans Rolanda ba artiste boy quand la robe bima na onté na ba biso ba géro notre ibanité boy ezala bien mutuna ibanité mutuma penser na yo vraiment honorable ngana bien honorable ça n'engage que moi sur boy honorable Jimmy Mokendi zoli pa michuba kufa ozi bazoka o midiembiki sur boy honorable Jimmy Mokendi mi mema na yo parce que nga géri matono l'artiste na bien que honorable Jimmy Mokendi mambo salé moi na qui ne l'équipe partout pour boy vraiment ami mema na po magazine boy kanbe kin en fait l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki biso magazine ya lelo ekomi na suka pe to présenta ki yango na boulevard du 30 juin. Soki olingola ta kitoko lokola ba fille ya KNB adresse ezaka kamoko avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavu et pa ya maman Mami Bilema na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout.